ingeta la famille, ingeta, bokoto, makambo sur makambo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya somo nde ya somo bandikunanga, nandege moko ya kosakana penza te. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ba dossier ezali tokoya koloba, soki ba dossier ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours soki tomoni ke ya kolobela ezali, ya kobetela sete ezali, ya kobetela lisolo ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu nyonso. Lelo toye na affaire, toye na dossier, toye na likambo, toye na circonstance concernant Kofi Olomide na mama Cindy le cœur na bandi ebele abatu biso nyonso toyebi Cindy le cœur ebele abatu basepelaka na Cindy le cœur ba mosusu pe balingaka Cindy le cœur te bon ezaka bongo vie kendaka pe bongo etambolaka pe bongo na système kaka ya bongo donc moyen to sala autrement moyen pe to boya ezate soki vie eye ko récompenser biso na makambo moko songolo pakata donc moyen to boyango ezate. Avant na ya kokota na mozindo bandeko nanga lelo awa eza ya koyinde eza ya kobeba ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Étoile Inès TV kande na yebisaka bino na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango boso s'abonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika poko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore musala na biso oyo tokoboya te oyo pe tokowanga na te donc eza musala na biso ya koyaka ko informer bino eza mwa bongo. Lelo toye na Kofira toye na mama si bandeko nanga ke passa qu'est-ce qui se passe sans oublier madame Alia Ali adore babenga re bongo voilà. Ali adore la famille yepe na masolo oyo na kati pe ya dossier oyo azali. Na profite na nikopesa bambote na pesi bambote na madame Linda Bukulu ya balinda na posi bambote na madame Gracia Mpoi na pesi mabote na mama Lisim Pito bambote na ngana mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà la famille toye awa na dossier ya makasi toye awa na dossier ya kitoko toye awa na dossier ya somo concernant Kofi Olomide Kofi Rabandeko nanga ke pasa eza déjà mutuna bato epele baza curieuse ya koyeba eza nini mama Étoile mpe azangaka matière te ya zalaka bolali bolamuki boye na ya somo bolali bolamuki boye na ya koyinda bolali bolamuki boye na ya kobeba eza nini bandeko nanga makambo ezali kande na yebisaka bino soki babengi nga bisika dossier ezali na koboya te parce que ezalaka toujours musala nanga ya okendo lokela bino matière donc soki babengi nga nakoya toujours na lombango soki babengi nga te nakolala na ba moi o toza nango na ba décembre o bandeko nanga malamu na milalela eza bongo. Voilà lelo na yeli bino dossier ya Kofi Olomide la famille tovandaki na biso mingi tomonaka mutu akotaka na ba conférence de presse mutu akotaka na ba interview mutu akendaka na ba chaîne ezalaka mingi Kofi Olomide Cindy le cœur totikala komona yete ezalaka pe genre na yete
tomonaka ye te ke non yango wana Cindy Lecker. Et d'ailleurs cette année même nazalaki surpris ya komona Cindy Lecker akendaki na plateau ya ba Ivoirienne moko ba invitaki ye kuna akendaki kolobela. Et d'ailleurs jour wana ezalaki jour à Saint-Valentin si je ne m'abuse pas nde ba invitaki ye akendaki mais na koloba na ye ezalaki neti moto moko azolinga na ye koloba te neti moto moko ba forçaki penza ye. Mais toyaki kovanda ka lobi ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Ingrid ayaki ko inviter Cindy Lecker na plateau na ye. En tout cas bandeko na nga ya kokamwa Cindy Lecker abimisaki nyonso makambo ebele o ebele ya bato bazalaka toujours na posa bayoka parce que ebele bato bafingaka Cindy Lecker mais bayebaka parcours ya Cindy Lecker te bayebaka te ndenge nini Cindy Lecker abanda na Koffi Olomide ebele bato bayebaka te mais lelo o bandeko na nga ka nde boyebi Cindy Lecker aye kobimisa nyonso Cindy Lecker aye koloba nyonso Cindy Lecker aye kotia nyonso na poasa alobi penza nyonso abimisi nyonso ezalaka na motema na ye o nyonso liaka ye penza na motema aye kobimisa nyonso. Alors avant nga na ya kosala commentaire avant na ya kosala analyse nanga nazotiela bino nano maloba ya ye moko Cindy Lecker parce que namoni la plupart ya bato baye kosabola se kosambola Cindy Lecker ebele bato bafingi kande boyebi communauté congolaise ezalaka toujours communauté oyo elingaka nango mafinga donc bango bakoki kosala analyse te bango bakoki kolanda émission te ke no topesa kasi moto conseil Congolais alingaka na eka kofinga. Il y a de ces personnes au bafingi Cindy Lecker na ndenge moko ya mabe. Alors, na otie la bino na maloba ya ye moko Cindy Lecker, bolanda Cindy Lecker ye moko makambo abimisi nga ya bino mama Etoile Nines TV na ozonga sima pona komika koya kosala kisongi songi na biso kaka ndenge to mesana kosala songi songi parce que nga na bino ezalaka songi songi to salaka po to vandela ka ba kombo ya bato na bino bolandaka biso na bino bokomantaka biso nyonso tokotaka na songi songi eza mwa bongo voilà tolanda la famille et on se retrouve juste après. Oui. Ça fait un moment déjà. Effectivement. Moi j'ai connu Koffi en 2006. On s'est mis ensemble officiellement, ça c'est ce que moi je dis, hein, oui. Parce que lui il va pas dire la même chose. En 2008. Ok. Donc on a toujours vécu comme ça. Ça a toujours été comme ça. D'accord, ok. Peut-être les gens, on a connu ça, Lelo, et Bandi Lelo, et tout ça là. Nous, on a toujours vécu comme ça. Tout travaillait tellement ensemble. Je pense que même que facilita Kabiso. Ok. Oui, le fait que tous là, on est en couple et puis on travaille ensemble, ça nous facilite, hein. Et voilà. C'est quoi yo sungakaina nini? Des gens aussi se posent la question. Pour yo le bien belé awake. Yo so le ba mingi façon que yazo sunga o asa coach nanga aida kanga la boye a conseiller kanga. Parce que azan expérience est belle. Et belle, c'est quoi yonde. Ah moi je suis la maman de la maison. Oui, quand sur Azana studio, je pense à lui parce que quand il reste là-bas là, il s'enferme. On le voit rarement. Il oublie de manger. Comme dans le studio, peut-être il na studio. Mais na salle quand même faveur. J'ai dit bon ben il a oumé le mandat beaucoup là. Je lui apporte à manger quand même kuna. Mais après na zo la de la car tu finis vite pour la ligne ba pour coûter ba PCT na studio. Et na ba conseil. Ngapé na yebi quand même moi musique mokié. Hein. Oui bien une professionnelle de votre métier. Quand même moi musique et puis tout c'est complet d'accord. Siko, ça tombe bien le Kolobibo c'est complet taka. Est-ce que Cindy Lecker ozalaka lelo consciente que batunio soto tamsos dans le bango bien mais ça va passer. Bayininio so ya Koffi Olomide. Bato balinga kaete. Bato bazalaka auto balukaka chute na ye. Parce que je vais pas vous mentir que vous le savez tous, la carrière artistique c'est comme ça, l'un demain l'autre. Donc batutu o basepela na été, batalako bachayo dans le viseur. Donc ça dit que on a cible. Bien sûr. Pour le faire tomber le GOT, comme il adore qu'on l'appelle, le grand Mopa au Quadra Koraman Koffi Olomide, Accra Mogé. J'aime revenir dans cette époque-là, ça nous rappelle qui il est. Donc pour la Kokwe Isaïe, il faut Tosimba Cindy. Alors bah oser la longtemps. Bah oser la penza longtemps. Parce que Cindy on va quand ça va zanetti mazo ba mobo, vous comprenez. Allo bakate, juste parce qu'elle parle pas. Je parle pas parce que je ne sais pas,
parler, ou je ne sais pas réfléchir de moi, c'est parce que dans mon utilité, il y a le makambo, au bango ba abordara. Mais seulement bako zela longtemps. En tout cas, so bazo viser Cindy, na canal Cindy ba attendre Kofi, ba zela très longtemps. Vous êtes sa faiblesse. En amour, j'imagine, ce qui est normal. Oui. Mais vous êtes aussi sa force. D'où cette convoitise. Au-delà de nous dire par les mots que bako zela longtemps, pour le rassurer, si vous devez nous le dire comme on est entre nous, Sopo rassurer Bisso, Olobela Kenny. Non, il le sait, hein. Ok. Cindy a zazobate. Déjà, Cindy a raté dessus, hein. Et puis, moi, je pense que Eza, quand même, a tout. Parce que ça m'a aidé, d'être comme ça. C'est pas quelque chose que je fais exprès. Moi, je n'aime pas les gens, tout ça là. Non. D'accord. Filtre. Et puis, il le sait, que Cindy n'est pas facile à manipuler, facile à séduire, comme ça. Il le sait. Lui-même, il peine pour ça. Ah, d'accord, ok. Alors, justement, Cindy, Naomi, tu as une question. Beaucoup que aussi les gens se sont posés, c'est très important. Cindy de Ker Olé Kakanabe émission T. Aujourd'hui, vous avez fait honneur entre nous, vous avez fait honneur à ma personne. J'ai eu à réaliser émission avec Kofi Olomide. C'était un grand honneur pour moi. Je m'en suis pas cachée. Ah, vous avez suivi. Je m'en étais pas cachée parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi avec la musique de cet artiste-là. Et des fois, c'est important de le redire pour que Batubabo Sanakate. On doit élever ceux qui sont grands. On doit les pousser vers l'avant. Il faut tout pousser culture Nabiso. Baébélé Bazo se plaindre. Par exemple, que Cindy Le Cœur allait kakanabe émission T. J'avais vu. Émission Ingrid. Merci. Non, non, le balanga, merci. Mais bon, je dois penser à tous ceux qui ne vous voient jamais. Pourquoi? Bon, ceux qui ont émission, il faut les alarandi na mon rawana. Les alarandi, ah non, présentateur Azo, soit na neti, Azo, neti ko soit nana invité. Mais bango bakanisa ke Kofi a Jiraka yo, Azo bomba yo. Balingi buzz, polémique, des trucs. Quand tu m'invites dans ton émission, parle-moi de ce qui me concerne, de ce que je fais, parle-moi de ça. Ne va pas me parler de ce que Zoyo Kanabanzela et Batubasali gauche et à droite. Et surtout quand Batounra ma question, Anna, Moto Azoko éviter, vous êtes là à pousser la personne jusqu'à Kokendo Soin. Moi, je suis vrai, en fait. Ceux qui n'abandonnent les dans la émission à Bongo et aux ala bien, il me protège, il me connaît. Déjà, moi-même, je n'aime pas. Kofi, il va me... N'être pas le but à Salangani. À Kanganga. Kangayo, à Bombakayo, il ne dit rien. Cindy a réfléchi ça par elle-même. Elle peut prendre des décisions elle-même. D'abord, on a des émissions, non, avant. Il y a longtemps. Je me souviens, j'avais vu quelques émissions à l'époque. Après, c'est moi-même qui avais décidé, bon, non. Décision personnelle. J'ai dit non, ça va. Je passerai de temps en temps, mais en tout cas, non. Et puis après, émission de commune internet lilo. S'il faut ezalaka, bon, je préfère encore nazala calme, babanda toujours qu'on pensait qu'il y a le baraté et tout ça là, mais que dépasser dans émission bon, non. Si peut-être changer leur façon de faire, peut-être. En tout cas, je suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, juste que bango le monde qui m'a préféré à trop buzz, polémique. Moi, j'essaie un peu de le détailler. Mais lors de la conférence de presse qu'il y a eu pour la présentation de l'album Suprématie, Mamassi, Bakutaki, Yolobité, seulement Kofi Olomide qui a parlé, mais vous n'avez répondu à aucune question. Non, déjà, conférence de presse, on est à qui a Kofi Olomide. Moi, je savais même pas, hein, c'était à qui conférence, il y a Kofi Olomide. En fait, je me suis retrouvée là parce que il fallait que, moi j'étais quelque part. Kofi, il fallait se rendre dans la conférence de presse. Avant ça, il fallait, ou après ça, il fallait qu'il a récupéré un aïe. Donc, ça l'a mis que place dans la qui j'ai fini plus tôt que prévu. Il est venu me chercher. Il y a un anaï qui se retrouvait wana. Ok. Donc, j'étais même pas censée être là. Et dans la conférence, il y a Kofi Olomide. Sur l'album Suprématie. Bon, il fallait qu'il parle de ça.
Ceux qui ont besoin de conférence de presse, il y a Cindy Lecœur. Il n'y a pas de souci. Tout ça là, que Cindy Lecœur, tout ça là, conférence de presse. Mais ça, c'était Koffi Olomide. Et puis, s'il parle de l'album Suprématie, il est où le mal? Mais bah, n'a pas ça peut yokayo. Au moins, bah, tout nos peut question comme aux émissions et aux expliqué déjà émission. Mais, bah, ko yokayo. Et ça qui conférence, il y a Koffi Olomide. Et puis, ceux qui Koffi Olomide, à l'obéli album Suprématie. Namon m'a bien c'est l'album de Cindy Lecœur qui est sa femme, qui est membre effectif il y a quartier latin, Mukolo album, et album Oyo, ils a réalisé, conçu par Koffi Olomide. Il a quand même le droit d'en parler. Bah, na journaliste, on a n'y soto bazale kiana. Non, non, ouais, que Cindy Lecœur devrait être là. Moutoumoro pété a invité qui Cindy Lecœur na conférence wana. Bah, on y soto bazala ki wana, pour na retourner ma question. Na Koffi Olomide. Ok. Donc voilà, il n'y avait même pas que voilà, bah, l'obité et tout ça. Moi, je n'étais même pas censée être là. Ok. Alors, c'était une précision peut-être pour l'opinion publique. Des fois, bah, mitona ma question. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'événement qu'il y aura demain, à savoir le grand spectacle. Le 29 aux arènes Grand Paris Sud. 39 ans. Il y a quartier latin. Félicitations d'ailleurs. Waouh, 39 ans, quelques années caca avec Cindy Lecœur. Donc, j'appelle Batoubaya. Baya, parce que ça sera une fête. 39 ans et Zamou qui était. Koffi Olomide Azana, plus de 40 ans, il y a carrière. Mais Sukoyo, quartier latin international, au Batnyo Sotubayebi dans le monde. Et Kokisi, 39 ans. Et puis, Bisoto Zalawana. Les anciens au bazar disponibles, paiement au Zalawana. Et puis, on invite tout le monde, les Kofifi, les amoureux de la bonne musique, Batoualina, Cindy Lecœur. Je vous invite à être là, en tout cas. N'ayez vu que vous consommez votre album Suprématie de Mamassi. Et on est d'accord, quoi. On est vraiment d'accord. Moi-même, quand j'écoute, je me dis, mais Dieu, c'est moi là? Ça, c'est un travail qui était vraiment bien fait. Dieu merci. Donc voilà, quoi. Mama Célère, au Bengsi Batutu, il y a un concert, il y a ce samedi. Je sais qu'au Lobagno, sauté me couper, ça fait même, deux surprises. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'on va trouver de différent du dernier concert? Moi, j'aimerais vraiment chanter. Tolinga toyemba mingi, to sans jaillir, toyemba mingi. Et je suis sûre qu'il y a... Voilà. De retour, la famille Nabandi Ebela Batu Bautu Kolanda Awa, Ebela Batu Bautu Koyoka, Cindy Lecœur, Makambo Autu Koloba. Selon l'explication à Cindy Lecœur, à lobby, Yena Koffi Olomide, Kofira, Babanda depuis 2018. Nde Babanda Bolingo na Bango. Nde il paraît que Koffi Olomide a balaye, selon elle, selon l'explication naie, kande botu kolanda awa. Bon, naye komona quelques bateaux, baye kofinga Cindy Lecœur, balobi, ye mutu, musala naye ezaka kakopanzaka bakupla bateau, ye mutu aibi mobala bateau, et mati ekiti, ebele lobami penza na kombo ya Cindy Lecœur, surtout que ayaki peu de son côté ko s'expliquer ndenge bolingo na bango ezalaki na ndenge nini bazo vivre na ndaku na ye na mobali na ye ke Koffi Olomide. Premièrement, la famille eloko nanu ona koti koloba ya Cindy Lecœur eza que vous savez mosusu tozala kaka bato ya kolinga ko juger te. Boyebi libala surtout na omona ebela bato o ba ofinga eza bato o ba yebi réalité ya libala te. Mundele déjà zalaka na sens ya koloba soki aza na libala eke akomi kosentir bolingo eza lisusu te, affection eza lisusu te, considération eza lisusu te, mundele atikaka libala wana na facilité nyonso. Akoki kozala lingi yo na motema na ye mobimba, mais parce que oyo ya azoluka epai na yo azosentir yango lisusu te, akozala na tante ke non abanda kobondela yo, akobondelaka yo te, mais akopréféré à se retirer. Sikoyo le mal avec biso bato ya mwindu eza que tozalaka toujours na sens wana ata soki makambo ezosimba te na vanda po soki na longwe
mokili koloba bato bakoseka bato bakosabola ezalaka bongo na yango nde ezobomaka ebele ya bato parce que tozala bato toyebi ke mama Alia de son côté atikala koloba te atikala kokota te ke non yango wana bainvitaki ye na plateau songolo pakata ye pe aya kopesa part ya histoire na ye atikala kosala yango bongo te mais Koffi Olomide tomona ye akota penza na baplateau akota na bémission asexprima eza te ke ayaki koloba mabe ya mama Alia atikala koloba pe mabe ya mama Alia te mais aloba ndenge nini azovivre bolingo na ye ya ye na Cindy Leker ndenge nini se sentiraka aimé se sentiraka à l'aise kozala na Cindy Leker selon lui alobi na vie na ye mobimba depuis abandai kolinga mwasi oyo aye ko se retrouver que non se sentir penza amoureux ya makasi sentir bolingo na ye penza ya makasi eza epa ya Cindy Leker la famille na ndako ya Koffi Olomide ngana bino totikala kovanda kuna te bango ndi bazalaki na ndako na bango bien que bana na bango bazalaki ba Didi Stone akomaki kokola azomona ndenge papa na bango na mama na bango babandaki kovivre. Au-delà de ça, makambo oye bando leka na chambre na bango ya Koffi Olomide na mama Alia. Ngana bino totikala komona ngo te, totikala pe koyoka ngo te, nini bando se passé kuna. Alors, ce qui est Koffi Olomide, bando se sentir que non, azalaka lisusu considéré te, azalaka respecté te, moi si na ya ki pakayete, parce que eza na basi, laisse-moi vous dire la vérité, eza na basi, azana ndako alibala. Azana ndako alibala azo se permettre ko vivra ka penza na ndako na mobali mosusu bazo sala ta ba 2 semaines basimba na banzoto te mosusu peut-être ezana maloba moko boy songolo pakata o mwasi aloba na mobali oye démoraliser mobali to ezana ba parole moko boy o mwasi de son côté mobali plutôt aloba na mwasi oye démoraliser mwasi. Alors ekomi ko affecter bolingo na bango. Imaginez ce que vous avez déjà na ndako bo sala 2 semaines. Moi si na mobala ba bosimba na banzoto te. Est-ce que na ndako wana bolingo ezali? Na ndako wana penza affection ekozala. Na ndako wana penza affection ekozala. Na ndako wana penza harmonie ekozala. Ekotikala kozala te. Parce que eloko pe o renforcer ka bolingo. La famille, ba papa ba maman bozo landangai, ba blo mususu foto lobaka. Pona ba o ba ye bakati. Soki eza na eloko o renforcer ka pe bolingo ezalaka nzoto, mwasi na mobali, soki bazo sangisa ka nzoto et renforcer ka pe bolingo. Mais soki boza na ndako carence ya nzoto eza la famille, ndako wana ezalaka ndako matata. Soki botali bien ba couple belé o baza stable lelo sur le plan amoureuse. La famille, vous allez comprendre que na ba famille na ba couple wana nzoto ezo jouer rôle ya makasi. Parce que soki bokoti kozala ta na une semaine boyebi ke awa nzoto tosalaka tosangisaka nzoto tosangisaka ta 3 fois 4 fois. Vous allez comprendre que harmonie eko régner. Et puis tango bo sangisaka bongo yo mwasi okoti koloba na mobali na yo ata soki mobali akomi te ozana façon ya bien koloba na mobali na yo yo mobali pe soki o sentir que mwasi na ozo sentir ye penza bien te en tant que couple kovandisa mwasi na yo oyebisi na ndenge moko bien okoti kozala te ke non boshwani bowelelani soki mwa eloko moko boye yo mwasi oye kobimisela mobali na yo ke non yo kotoza eloko tosalaka nga eloko te et démoralisaka et blessaka et salaka pasi. Parce que ata soki bobongisi soki nanu parole wana o rectifier yango te omona mobala zo tambola kaka na eloko wana. Alors oye bando leka na ndako ya Koffi Olomide na mama Alia ngana bino toyebi te mais mutu ayebi eza Koffi Olomide na mama Alia na mwasi ya Koffi Olomide ya sika parce que mobali nyonso soki aza na mwa makangu na ye eza bablo mususu akenda kobetela disolo epa ya makangu. Alors surtout na ye kosenga nanu premièrement na ba mama nyonso o bolanda mama Étoiline yo femme mariée outi kobala sika to oza na ndako alibala
eza na basi mosusu non parce que na travaillaka nakendaka mosala nga mpe nzoto ezolembaka ntango oza na mosala yebaka ndenge nini ya koyeba kosalisa nzoto na yo makasi te mpona nini parceke na ndako mobali na yo kozala besoin na yo nzoto na yo wana na ya mobali soki bosangisi bosangisaka epesaka harmonie na ndako ya libala mais soki bokozala kaka mutu na mutu asala oyo ya ye yango bomonaka 1 semaine 2 semaines 3 semaines sikoyo omoni ka batension na ndako ekomi komata mibali selon na ndenge nzambe akela bango mobali soki aza na stress na ye esilaka mingi na nzoto ya mwasi na ye mobali oyo azotonda mobali oyo mpenza aliaka malamu na chambre na ye mobali wana azalaka toujours na esengo mobali wana akozala mobali akanda te eza bongo alors baoyo baofinga sindi le cœur soki ye sindi le cœur bando jouer part ya malamu Koffi Olomide epai ya mama Lia bazopesa ye biloko ya kolia te mais Cindy aza disponible mais lelo Koffi Olomide aye kokonore Cindy le cœur soki lelo oyo ata soki bino boyokaka motema pasi soki Koffi Olomide aye kotombola Cindy le cœur c'est parce que eza na babiloko oyo aye kokotrouve epai ya Cindy le cœur aye kotrouve yango epai ya Cindy le cœur oza na mwasi na ndako ere mosusu aye kobinela yo mais que ozala na mwasi ye kobine c'est tout un problème au moins asala na yo ba voyage mwasi aza wana mpona yo te okendaka ba concert ata ya ndenge nini mwasi akoakompanyaka yo te non mobali nyonso aza na besoin ya mwasi akosoutenir ye mama alia mingi sa vie était le voyage na vie ya Koffi Olomide azalaki penza te sikoyo boyebisanga bino bato bolingi kofinga Cindy le cœur ata bino moko bofingelaka Cindy le cœur na soni bandeko bino bofinga Cindy le cœur kizita moto apesaka bana ezalaka nzambe peut-être yo ozolandanga oza na bana soki 10 combien ya bato bazalaki na bana 5 bana 6 mais bana nyonso baye kokufa na periode oyo yo kotikala lisusu kobota te mais tomona bato ebele babungisa bana nyonso ya vie na bango batikala neti bato moko batikala kobota te bafingaka mutu kizita te soki yo nzambe apesi yo bana sepela soki nzambe apesi mutu mosusu bana te koya kofinga ye te keno aza kizita te botika kofinga Cindy le cœur keno aza kizita Cindy le cœur aza kizita te botika bamakambo wana moto apesaka bana ezalaka nzambe soki ye nzambe de son côté amoni ke Cindy le cœur nana kobota te ya biso nini na kati eza baplan ya nzambe biso toza banani toya kojuge Cindy le cœur toza banani toya kolinga koya kofinga Cindy le cœur toya kolinga koya kosabola ye biso bakongolais ere mosusu tolekisaka ezaka pasi na communauté na biso en tout cas Cindy le cœur bien parlé nazokotela te ke Cindy le cœur ata mama alia nga nazalaka na part ya motu te mais babilo mosusu il faut tolobaka vérité po makambo ya surtout bandeko na biso ya basi ya de basi soki akutani na mobali moko aza na mbongo ye akolinga kocontribue te ata na baide na ye te mais akoprefere abanda osalaka bavoyage mobali bakompagnaka ye mobali aza na baconcert moko songolo pakata ere mosusu osali mwa plaisir tomonaka mama Sylvie Mampata aza mosala nzambe mais atindaka bana na ye bakompagne papa na bango esalaka mwa bien esalaka mwa esengo accompagner mobali na yo ezalaka toujours malamu na bino basi mosusu bakoya koyebisa nga donc mama Étoiline je m'excuse yango biso topesaka banzoto na biso mais libala na biso bamonaka importance na biso te mais mema pe harmonie na ndako ya libala kopesa nzoto kaka te non parce que eza na basi mosusu aopesa mobali na ye nzoto eza kaka yaka kaka tosila na okende non yaka nango na harmonie mobali ase sentir que non awa na osala mosala eza bongo babilo mosusu il faut kolobelaka bino yango bomona lelo nga na okamwa baparrain mosusu bazalaka na tante ya kovandisaka bafiele na bango po na koteyaka bango ntango bazoponaka bino baparrain oza parrain zwa temps avant nini mwana na yo mobali abala vandisa ye teya ye na libala ndenge ozokende eza boye yo mpe marraine zwa mwana na yo ya mwasi vandisa ye yebisa ye barealité nyonso
bato ebele bazokota na bandako ya libala bazoteyama te, bafamille na bango eteya bango te, bango moko de leur côté baparrain ndani moto akoteya bango ezaka pasi. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.